Voilà, bonjour, bonsoir, très chers abonnés de Jeux Midor Télévision. C'est votre humble servante de la presse Bénitin Poudi. Autrement dit, BM, la mignonne de la presse congolaise. Merci beaucoup, Nabalandi tout et Jeux Midor Télévision. Nabi que vous avez toujours ébélé, vraiment. Merci beaucoup, Nabino Nyonson. Il y a trop, et pourquoi pas, on a remercié notre boss, Papa Deyondinga, Papa Moko bien Mouto à Kabaka $100, Nabouli à 100 francs. Donc merci beaucoup à toi, merci beaucoup à mon grand frère Trésor Poudi. Donc merci à l'équipe technique Mobimba, Jeux Midor Télévision, et ma caméra à Moni Valmilouye. Merci beaucoup à Glody Messa. Donc merci beaucoup à Nabino Nyonso héritier. Les lots aux obéta, les solos n'andé qu'on a biso frère, on a biso moko ya biso. Nini oyeli biso pe eloko mo na ngana betana nous c'était vraiment ba frère na biso oh lelo ki o tozo sala nzambe tozo mona makambo belé zobima. C'est comme si bozo bata marana sima ba bible, c'est comme si bozo bata marana sima ba bible mona nga ki était frère wana akomo yemba lobi to ki kaka oh ba vidéo bini on a habité ce qui nous a manqué au sel nzambe oh kaka ya nzambe oh donc to découvrir ensemble biso na bino na frère na biso tozanaye na plateau. Bonjour. Oui, bonjour ma sœur. Boni. Très bien Angola nzambe. On s'est présenté ba abonné à Jeux Midor Bayeba. OK. Comme on a frère Beskar Kabeyambesa. Je suis votre frère. Je suis aussi serviteur de Dieu. Donc voilà, frère, on a besoin de se présenter, puis on se dit, Azaf frère, Azaf serviteur dédié. Bah serviteur dédié, oh, bah il a besoin de ma cambo belé, tout bon bino parti wana. Sangoni no memeli biso. Oui, sangona memeli bana nzambe, ya liboso ça que ya motu eza Yesu et puis sangami baleza pona kolobela pona album on a zanango a bientôt aux ana marché ya Bravo Jésus. De basangona nango et puis kolobela encore pourquoi évangile à l'église à la côté musique et puis côté sacerdoce pourquoi ils ont perdre valeur nango église ezawa puis pour le moment c'est pourquoi na époque Nathalie ça peuple de Dieu. Bonne nouvelle vraiment mpanzi wana to kuma kuna malembe to yeba non frère na biso ndeko na biso Obandaki musique, musala obandango kon. Vous savez déjà combien d'années au combien de parcours il y a parcours na yo na monde oh il y a musique qui recèle ensemble depuis banda. OK. Parcours na musique et puis parcours na ministère eza ndenge moko. Donc ndenge moko na ndenge que comme d'habitude na lobaka souvent que na bandi ko sel ensemble utali bu moment na biso. Na bandi ko sel nzambe dana na kati ya libumu mama na bandi ko servir nzambe na botami pe na famille chrétienne et puis dès que na botami na croissance ya bomoto mais la bomoto il faut que na procédure normale il faut la baptiser il faut la encadrer quelque part de na banda ki ko sambela na église trône divin na Tchad campus et puis na zalaki sous vision ya pasteur révérend José Ilunga de sika na banda ko demeurer à partir église kuna trône divin na komaki ko yemba na komaki modérateur na komaki ko kamba intercession o izalaki justement permanent pour na ba déplacement pasteur de muke toujours kokoba après ce moment là le kola appelle ezalaki déjà et musique ezalaki déjà de to komaki ko sanctionner so mibale ezokende ensemble. Voilà. Pour sanctionner son balai et l'eau moko lobene bandeli ubanda onsala oyo utali bumu ya mama et loko na mona trop ba mi ba lobango mingi et surtout bana ndenge ba lobanga ke bana na nzambe na yeba ngate so bana sata pe bazalaka ne ba bakati na banda ngo utali bumu ya mama donc to ba ke utali bumu ya mama osali mabe moko te no ko bandi ton ka na libumu de banda déjà ko yembela nzambe bandi ko sala nzambe na muti oyo ko botama mina simana pe makambo mabe mingi lekaka et surtout ba baloba boki ona banda ngo utali bumu ya mama abata makana sima Bible. C'est-à-dire que Nazala déjà éli parce qu'il y a d'autres personnes babani makambo nzambe baza appelé et puis na ba o bazaki déjà ba éli
alors ngazaki déjà Eli utali maman et puis nzamba zolo bana Jérémie que ya mbobota madana consacration parce que ko bota manangai ezalaki tellement miracle ko bota manangai et puis dès que na botami na bandi ko servir nzambe na mwa muke na baje ba 7 ans 6 ans na comment déjà côté déjà na kati ya bato belé bana mikene be kodim na zotia déjà et puis na zoyemba da baba manga mbongo ba sepela na ngai na yemba bato bazo kweya na église mwana muke na église ya mikolo mais yo mwana muke ba telemiso yembi je me souviens à l'époque là na ndemo bazimo boya bandeko oyembi yango boye mais senti que atimote faire mon sauce banzi moya bandeko banzi nini esukika na bandeko umoni ba biloko wango umoni mama ngona lobaka non frère aboyi kotanga kombo bandeko nini oyo bandeko imba banzembo na bango esukika na bandeko non tana lobi bandeko c'est à dire que ezana ba eneo bazalaki déjà o bazali na ba chanson na bango non ba misusu na zongo la so na bango te misusu to s'approcher vers bango lokola bango monike na minto ba komi ba bato minene nde ba mitiaka ba komi ko négliger quand même ba fruits zoya ba zobosa na ke tango ba komi esika wana ba bota matema la mo esika wana to kompe lobby pe musu pa ko komi esika wana ko nani oyo approcha abuya kuyamba vraiment ezana tango na zwaki initiative ya single oyo ya single opona ya bravo Jésus tango zwaki initiative yango alors nous avons inspiré qu'il faut na quelques serviteurs naé au bazar de na kati ya musique yango alors na approché vers papa Moïse Mbiye na s'approcher na proposer pour na projet oyo alors vraiment déjà accueil kaka exactement donc lokola misa mokili nde moto aye lokola misa mokili ndaye ko proposer ba la featuring mazo bosana ke toujours ça la kaka pona œuvre de la croix que Moïse n'est pas na Yesu mais Moïse Mbiye ndé na Moïse Mbiye za ne cool Moïse Mbiye za kundeni no kebo ya boyo amoni oka lokwa ke ndé mo lo mo boye kaka to ndingini non Koboy c'est trop dur. Maintenant déjà boy déjà kobeta featuring na yo. C'est déjà boy yo. Donc à mon peut-être que ça à niveau na été to loba. Oui peut-être il y a mon qui na niveau na été parce que il y a nda moni mais makamwanza mezade makamwa niveau te. Makam David akwesa Goliath bato mona ki niveau David na seba ça yo ko kate bitungu eza yo te. Parce que yepe ngazana avant comme oya azalelo en tant que grand homme de Dieu, Moutazo comme église monene cité Bethel, visionnaire, azapé donc vérité na biso musique religieuse. Et ça na auto ba épaule qui maman Marie Messa mon père à son âme. Aïda qui avait featuring à négliger qui était. Peut-être ba sira na za Moïse Mbiya lelo te. C'est-à-dire que ceux qui m'ont s'approcher vers yo peut-être à cause de la pique la bénédiction na yo. Je monte lelo. Le bisque ce montant n'a pas commis na place mo boye senga yo intervenir. Vers mon personne négligée. On dirait bino na bino yango moni amoko na lobaka et banarati ndebo lobaka ke ba misa mokili na ya nzambe na ebite nzambe atindaka ba misa na bango moko atindi ba misa mokili na wana mabota makana mokili ndenge bo ba ke bango bazaka na barando trop na moni kutu bango bazalaka bien ke bino ba misa chrétien. Pourquoi? Parce que bozaka ka ona basola kati barando ezalaka trop tout est comme na awa makambo tout est kolika ya papa na biso José Nzita le même maman wana yebiongo histoire noko bete songo ne hindi José Nzita mais ngana le PDM makambo José Nzita te makambo José Nzita faut c'est l'émission ça na omité to lobelaka likambongo to lobaka na kati ka ya makambo wana to lobela pour boza basala nzambe mais on dirait boza basala nzambe ti et le ko lobi nango Jésus moko lobaka ke na mokolo suka dokomona nini bilembo ngo yango to komona pa na bino mo basala nzambe boza boyokani te bote ya biso. C'est pourquoi eza na nzemo na zo sala ya motu eza Yesu nzemo na tango ekobima ekozala tellement bénédiction pour na tebele oyebi problème eza lelo eza nini bato baza na kati ya christianisme bato baza na kati na Yesu alors bazo ba valeur te ya kati ya Yesu et puis il y a d'autres choses il y a beaucoup de personnes bazuka comme ça na balati mais enfant Yesu ngazate et le bateau makalamba Yesu totie wa pièce na mité masusu te le quoi problème Jésus c'était na maika Yesu na mité mazali suta comme na makolo
to akomi wapi kasi papa bizaleli tema bozwi siko ba bato mosusu wana botie po lelo tokomomona bino kaka bokomba gauche droite na bavideo bokomola zwa eloko lokola ya José Nzita asalaki na Mike Kalambay na papa Mike Kalambay est-ce que eza pas eloko mo normal eza normal parce que tango babandaki makambo na bango est-ce que ayaki na TV ayaki na TV te mais tango moni ke simita ayi na TV pourquoi pas kotraiter tango te entre vous monene peut-être monene que te simbité tant autre tango biso na biso simbité c'est to bimisa ona nukasi kasi ngana lo ba ke bimisa ka salité na bino moko kasi ngana lo ba ke bazoyeba o ba sala te ba je suis dit aibi wa sala te zela non faut lo ba ke tozoyeba o to sala te po yo pe ozali na kata mondo wana lobi pe e okwela non même pas et kokwela te baloba boye e bele pe baloba ka ba enregistrer ba émission oyo oh eza enregistré OK na ba avenir archive ko le belabiso donc nga omoni soki mutu ayeba ki te qu'un jour azala grand tanga ko ma grand ayeba ko maîtriser ngote nde ba vie belé bazo ki sa biso soni lelo komi pour ba considérer biso ba frère et comme passe pourquoi parce que beni de ba BBC au monde mais soki mutu ayeba ki déjà kazala grand soit comme grand et ko za surprise te pour naye et ko za sujet gloire pour nzambe mais si vous avez dit que 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 vous avez dit mais biso to mbenga ba chrétien comme Christ mais biloko amike miki boko sala ngote moninga s'approcher vers yo non to célébrer Jésus to évangéliser oboyi peut-être to non à oziba raser belé o tu toujours peut-être ba mbongo liboso important c'est ça wapi yeso ngo zasko wapi tozozonga wana place ana to teno mo pause to eba no musique no tongo bandi musique obandi musique kambala moko na yo moko na groupe na yo bien obandaka quelque part et pas mutu ti oye kokoma na groupe na yo moko na bandi musique Nekodim l'église Trône Divin na bandi musique wana mais avant na Nekodim na banda gwemba danda parce que bakoko na biso ba yemba déjà ti c'est lelo bazo yemba Tatou Justin na mamoko intéresse na salut bino ti lelo bazo yemba dans des familles déjà toute musique zalaki mais musique ya ko banda ba no la ko banda ko rento voix na banda Nekodim et pas sœur on est là na paigo pas un certain moment tu ko ta mamoko na orchestre il y a frère Dani Otedi na bandi ko yemba wana encadré ngani mutu pa la bandi ko la sangana na première voix frère Dani na salut encore nde abandi la sanga voix après tant na ko moyemba na église na mone faut ko améliorer encore na comme ça ba recherche na ngamoko et puis na ekota na la voix des anges il y a frère Patrick Kapila na ekota la voix des anges na yembi quelque temps après ko longa la voix des anges ba fitting zaka déjà ko sanga dada bande ko yemba dana ba quartier zalaki et puis na ko sala orchestre les rachetés de l'Éternel zalaki orchestre moto sangana ki plus de 3 personnes frère Enoch frère Merveille na ngai mais visionnaire zalaki ngai na kambiango pendant quelque temps après na yeko tikango na yeko longa na quartier na ki quartier mususu na lingwala nde mo na tikana ko na komo ko demeurer na ba orchestre belé après nde na yeko zo initiative ya ko s'engager comme intérêt na vision na moko. Non, lelo yo okomi yo moko obike bozalaki 3 personnes na 3 personnes wana tant ka yo longo quartier ne maman pesengi ke bokabwana zaki na likamon na kati wana oh même pas na 3 personnes ana elingolo bateki place na bande carrette na 3 personnes ana ngane na zalaki wana lokola ozali le roi leader. Non, leader c'est comme Mukambia. Kasi leader. Vous êtes le roi leader. Si quand on leader à l'ongé dans quartier, c'est que pe si li. Tu le orchestre nous existait. Tu le existait. Yo kando benda. Na benda na te. C'est-à-dire que ko longa na quartier et puis na zaki na moi moké. Donc c'est rana maîtrise zaki na mambelete. Dans le quartier des frères atikalaki akamba.
non na mito toka mape bien même la activité nous sommes toujours ensemble na et puis j'ai encore consacration na ngazala qui na saluer encore maintenant na quartier mususu na ke na bandi kuyemba na na begis mususu na kendaki ba okasi mususu na koti ba okasi mususu ti na yeko za ba formation après na mono maintenant ça va donc 5 ans encore koka bwana kolongwana longwe na kati ya quartier na juste 5 ans. Il y a préparation à makambo belé après na yeko sala siko maintenant vision il y a devant son trône ministère. Depuis banda ma musique ba difficulté ni okutana nango. Na kutana ba difficulté belé ba difficulté côté finance. Côté finance au monde que finance ça te parce que musique to sala au cause ba instrumentaliste professionnel et senga mbongo. Mbongo zaki tellement mon boulot côté finance c'est à ba pour soutenir bino babanga po nini ba suda ba BBC déjà siko côté kuna mona ki maya ko réaliser bilo mususu ezala ki vraiment be dango to senga na bana nzambe ba ke mabe ceux qui eza malamu ko zanga te donc ba perception confiance ba soutenir œuvre de Dieu ba tabita ba monana ba soutenir œuvre de Dieu oyo na misolo na bango na mbongo na bango na idée na bango na ba conseil na bango nzamba zanga te ko pambola bango. Vraiment, merci beaucoup notre frère. Bah difficulté zalaka, mais moi il m'a mon peu on zambi pas ça la rapé zala. On peut taper les bas comment on peut beaucoup tani penelo mon peut bien. Oui. Le quoi je me souviens jour le bosso na yemba nzembo. Pendant un temps album papa Michel Batende Bimi. Nzembo attend na yemba gango. Na bisika na yembela kango. Ba inviter ngako na bana to bobo kinde sekango. Yaka na makolo na keboy na kindele. Na ke kuna boy. Na yemba nzembo na imaginez montoyer na kati adoration apesinga loboko mais na comprendre que mbongo za na loboko nga na continuer na yemba na suka na ngota na fongo na peut-être ba 1000 francs ba 500 mais mbongo na mona loboko ana et c'est peli sanga fort baboyi kotanga kumba baboyi kotanga monta ya mbongo wana donc bike ayemba nzembo wana ya papa Michel nzembo wana papa Michel oyemba donc lelo yo ce qui peut que les lots bâtis pina boué pina fitir bâtis podium pina yango bâtis frère Michel wana yopi wana en tout cas peuple dit aux ala béni bah aux ala béni parce que donc l'eau les causes à la refongwama et puis fonga pour la libéla et kangamagaka kino ke bisimoto vino le les kangam pour ce bâtis wana donc bah dans aux ala béni et puis Michel faut à la makasi Faza Makas. Donc c'est que ma Papa Michel. Frère Michel Bakenda. Babi Faza Makas. So bâti le podium moko. Faza Makas. Donc Robeta bablo wana tikale. Tu Faza la voix Makas, c'est face réforma ceinture. Donc et ça le go là na lola. Hein? N'habite na lola za côté ni kota ban so kota ba tatouage. Aux en 4-4. Alors que to kota na lola na David. Hein? David. Nga siko na ngana ko linga pene loko na featuring ngana pene sala ma bloko ane beta ma vraiment ki frère Michel wana le roi frère Michel ngana bangi awa déjà ba biki za makasi donc faut serrer ceinture mko bokuta na kana frère. Mais na jour à concert ya Bafo Jésus, jour ya concert Bafo Jésus, j'espère qu'il y a zala parce que azo invitation est calamité. Voilà. Merci beaucoup papa Michel. Ngayo na kangika serrer ceinture. Pour se serrer ceinture, te soko tika ki vwanda munanda ku. Tant ko ya frère ko beta o. Beta ma profiter ma ko beta on a voix. Pour biloko ya ko bimisa. Na ebito photo yo kana pe voix ngoto lobela ka voix ngo mingi. Na ebito tika ki ngona ndako to eza na poche bi otambula no opina. Yezo mta polémique. Va na tuni. Va batambola na ngoto jo. Yango solo bas, yango solo bas. Lokwa yango ne solo bas que to yo kana nu. To yo kapino ba voix wana biko ko betela papa Michel Bakenda. Na beta ba Michel na façon solo bela. Na bina façon nini? Que jour ane kozala bitumba. Kaza serré ceinture. Bitumba nini? Non bitumba ne ozata boza boye o kaka kokate moko singa mata. Bitumba ke o azolinga skoke. Donc kiti ya bokonzi ya Nzambe eningana. Et alors mon côté, to pesa to change exemple tel kiti moko. Donc na kiti moko ka yango. Na kiti moko o sko esenga ke muta yemba ma classe ko leka po yende mtozo kiti. Et puis faut imaginer o ebelo moko. Moni biso ba chrétien. Il y a ezana bato bazalaka ba chantre et puis na ba chantre chrétien. Hein? Biso ce que tu as adorateur, ngani je suis adorateur. Pas Michel pas adorateur. Toi ba chante traité. Au moins côté chanter.
Na le bela. Ingénieur Valminga na mono on dirait batika voix na ndako. Pour voir on a banana za ndé ko singa voix au. On dirait je peux chanter pour la voix. Oui oui, yango ndinga na za ngopo. C'est yango na vraiment. Toyo kana nu frère na biso ayembi la biso to kana voix na lokwa atamboli na ngona atamboli na ngo. Na préféré na yemba nzembo na biso moko eza na kati album ya Bravo Jésus. Na préféré na yemba ngo pour que ça encore bien eza Pole na Yesu. Pole na Yesu ngengisi bomoi nanga. Molili elongwe. Nazivya sika pona Yesu. Alongoli molili afina ngai. Kaka enda komboli soni na ngai. Malédiction comme bénédiction. Pola mo Yesu eleki mingi. Mobimba na ngai yoyo. Eza bola mo Yesu. Mobimba na ngai yoyo. Eza bola mo Yesu. Yende refuge afi na ngai. Esika na soka makasi. Esika ngai yoyo na sepelaka. Koyema nzembo motema. O Sanzambe. Yako tutela tolo. O Sanzambe. Yako talisa na mokili. Nani azalokola yo Yesu. Azate akotikala pe kozala te. Yango tosangani. Totatola bonzambe na yo Yahweh. J'espère que Zada parle pas de Zada Katianini. Nga holobate Nga holobate donc babilo on a déjà babete so babilo ko ezo ya déjà ils ont makalate j'espère. Oui donc na mois ya avril et que Zada déjà sorti officiel nango. Oyembi loko la frère mort il donne nous ala na. Il donne nga na le baron de jour il donne à Jésus-Christ. Donc il donne un message à Jésus-Christ parce qu'on est les chrétiens, mais ils ont des frères qui inspirent Kabiso. Bazali bele. Oh, après ça, pour ça, on a pu faire oui, bilan zambi. Oh, pina. Pour ça, on a pu faire que ebotamina. Ebotamina ngo. Parce que moi, le repos ebotamina ngo. Parce que faut mutunde susu, après ça, on pina susu pour ça, on a le sou makas. Parce que oh, pina après ça, pina pour ça, on a été, on a pina faut qu'on a ça là, musalo, on a la botamina ngo, kafuna ça là. On t'a fait ça pour ça, on a. Muto liboso apesanga posana ezalaki papa Mike Kalambai si tango album ya ezalika mongolo tango bima ndi nazwa pa donc posa wana na kati wana benga mesi Kalambai koma makamu nyonso ba kashine biloko e banini bane donc biloko belé to koma pa ko luka ko imiter vraiment na makamu belé donc ni mutapesi posa wana et puis Ari papa et puis bande nyonso ba inspira toujours biso na musala auto sala lelo yoke papa Mike Kalambai malgré Moïse Mbiye frère Moïse Mbiye aboya kiyo aboya ko yamba yo tanga mona ki a négligé kiyo ke lelo yo opportunité mo epesa mi boye pe ba bengi yo featuring mo na baon na banani soit papa Moïse Mbiye frère Moïse Mbiye ou bien frère Mike Kalambai. Tout ça dans la fitting na papa Mike Kalambai. Yanzemba Bravo Jésus. All louange. Tout dans la fitting na ye. Donc ya ko danga da grâce na ke to koyemba na yenzembo na. Donc azavoma papa Mike Kalambai ye aboye na ete ya na minene ti. Mais ça que na batumso ba ke papa Mike Kalambai za ba minene trop. Non. Non, pour na koloba maba moto, pour na ngaloba ke non c'est abendo za boza minen. Il fallait que na kutana yo. Ezaba to susu na mona eti na kutana eti. Mayo ka kaka ni watu balobaka yepa kotika kana rythme na. En tout cas vraiment so kutane bo c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur donc dans sa présence na saluant bango bisika bazali, c'est un pasteur, aza papa, aza pas na motema bo papa na yebi komema vraiment ban. Bon. Dans Orgueillité. Il y a Orgueillité. Ok. Bon, pasteur Mike Kalambai. Dans Orgueillité. C'est quoi ce qui est opportunité on est payé na frère Moïse Mbiye. Donc on a boya qui autant ok, ndaka boya ko yamba yo. Aboya ki nyoso o mimila ki. Aboya que non, à mon avis que le roi est le roté. C'est quoi opportunité moi payé mi qui beaucoup tani be si comme robe faut zabino mbayo ta featuring.
Ah, si kutani journaliste. Yo pe osa minene na quoi? Non, même pas. Ngazala humble, yo au mon avis, c'est toujours humble parce que toujours landa Yesu. So opportunité personne peut-être que to kutani eza na makambo nzambe eza na vie normale boy. Non, aza bénédiction pour ngai donc toko solo la bien et puis nga na bosana déjà makambo na déjà ce que peut-être c'est nga quitté to embana na minute gloire à Dieu mais ce que ekosenga surtout que to embana gloire à Dieu vraiment. Merci beaucoup na balandinyo sur Gemidor Télévision. Vous allez toujours brancher na Gemidor Télévision. Merci na binonyo so vraiment ndenge bobenga ka ndenge bokomara vraiment et ça la nga bien makasi ça la biso bien vraiment. Frère na biso lobby so opportunité pesa mina pasteur Moïse Mbiye. Et au ça les pikara bien. Mais babiloko mususu bino boyaka boyeka ka oteba na nzambe biso basala nzambe biso ndebo bon comment le roi ba kofi ba jibe net ba guerre ya ba wira na jibe ba guerre ba wira na jibe ningi zaka ba guerre wira na jibe apparemment ko tabe pas na bino trop wira na jibe ndé lingo bani boye bi wira ti ah na tuni wira na jibe lingo bani parce que ranking ce que ça les ranking wana et ko tape siko mingi pa na bino ba mission chrétien donc comment le ko là bango ne mobenga bonki ba mission mokili ba mission mokili boyoka na kati biso na bango te bino moko ba mission chrétien boyoka na kati oka okuna basolola kati bazaka ba rando na bango kasi makamanga na to zo betela vraiment c'était makasi ya to zo betela vraiment c'était makasi que to luka ko ça l'effort ya ko changer malgré na monde toza eza monde artistiquement donc photo luka vraiment toza la le coup la bangote toujours ça la art parce que musique est art mais tout ça toujours vrai tout ça toujours vrai pour que biloko ne salate parce que biloko ne zani ezaka ke omoni mutu mususu amona ka oyo art azana se ngana lekie o gré biloko belé ngone sala to vend biloko na et puis ba belé ba sala makamana parce que ba miyebite o bazali ne kaka presa kadia lo barake ceux qui mutayeba kite que lobby à cause de la grand tant comme ma grand et comme la poison et biloko ne luka ba conflit pas te conflit ni biso ni to la ganza moko bon la banzambe belé ya ngwana ba conflit te pour monsieur pe dawana il a pas suspect la banzambe belé bazana yeso amambe on a ka botali tende ngoza na oboye oye na oboye ka ozi moto kititi awa ngana otambo wa makolo ngapende na sabo ngape fona ko maranga lokola ye ngapi fona ko makala loko a pasteur Mike Kanambai ngapi fona ko makala loko Michel Bakenda loko ngapi fona ko maloko a ifo ko maloko la yo ko maloko la ndenge nini o mona ngabo yo pokena yo komi na banzambe mibale misato boni ni po yo pe ka ba mona oke tongaki ba mona yo posalaki kombo ba mona yo pe na mituko tambolena ba luka loko mwasa mokilanta ke za zero bible zolo ba ke liboso il faut rechercher le royaume des cieux pour ils amatabisi alors ebele bazoluka toujours ils se pelisa misu intimité ba tunanza mezate yango lelo bongo sana ba vidéo bongo sala so débité to benga ngoni pornographique to nini nango sa pornographique bino mo basala nzambe te ngana otanga kombote otala ngo pe déjà oyebi yango donc monique bonzambe vraiment on dirait il a d'autres personnes ba kutani na ba miskadana et puis il a d'autres personnes pour bimi na passe hein source na bango source na bango eza yesuté la personne source na bango eza yesuté mais bazolo belaka yesu alors siko eza biso ba tozo mona nde to comprendre que o eza lumière o eza ténèbres donc bino mo boyeba na bino de yake oyo oui awa saela na nzambe te oyo mais au faut yebasi tango za parce que makamasa meza mama molimo na monde de spiritualité ceux qui osa na molimo te c'est-à-dire que osa lokola mutuka oyo ezo kambama na aveugle ce que soko osa chauffeur ozo mona c'est-à-dire que mona ke na gauche na ngai mutuka monsieur ezoya na droite na ngai mutuka monsieur ezoya oyeba mutuka eza bien ou eza mabe. Vraiment merci beaucoup merci de remis déjà pour citer malembe frère Nabiso allo ngesanga pasteur Moïse Mbiye pena oboyi oyamba frère Nabiso pasteur Moïse Mbiye ko bengi kaka
Et puis biloko c'est la nuit ba sécurité na bango ne mutu ba taso milanga pe malheur parce que ba to basala ba garde na bango ne ba milanga so malheur au moins taso suye moko ako permettre ko ya mais bato ati wana donc bazo mona ke so komi wana ozibo mengo ya miye mobimba bazo bosana ke mbiana pa kola na matete akola pe na matete abeta ba bil on comprend asakana pe amata pe kisenso akenda loka pe mai est-ce que bamba moni na nenga komi lelo ba mona lokola ke abotami bongo non omona et biso bandeko to sala nzambe to zala modèle to zala vraiment modèle so nzamba tombolo zala kaka humble so nzamba sali ke okoma lelo plus que les autres zala toujours kaka humble et puis il faut qu'on essaye toujours entourage na yo ko isa bango non ndé naza boy eza pona Yesu soki mutu ayeluka ngai pona Yesu eza la famille na ngeza libanda Yesu bo pesa est toujours opportunité à kota nanga exactement malam peut-être mutu na ko peut-être au salle de défense mais yo tshika na mutu ke ndenga so na ta musa déranger ngai en tout cas pour mes passer mais to bongo ne ça va bien maman merci beaucoup comme na suka émission na biso message na nini o ko papa na nzambe bazolanda biso message na ngeza ya koloba de tout mon cœur que ya motu eza Yesu en dehors Yesu bon moïsate ya motu eza Yesu parce que il est le chemin la vérité et la vie il est le véritable lumière aussi le véritable Dieu tout est possible à celui qui croit et zalela ki o matate banda ko simbate si tu crois au Seigneur Jésus que tu seras sauvé toi et ta famille tia Yesu na motema zong c'est Yesu na motema zong c'est Yesu na vie zong c'est Yesu na activité na nyonso e ko marcher et puis na ko profiter encore na ko lobake est disponible. Bravo sur Jésus. YouTube, bravo Jésus. Et puis tout ça, un concert à bientôt là. Alors, tout consommant, tout le cas vraiment que écoute à la banda qu'on a bissé cause à la bénédiction. Bravo Jésus, il a vaincu la mort. Bravo Jésus. Ah, à matin le quoi Luka pe poiti, à tamba le quoi ma Luka boit tout. Bravo Jésus parce que ce qui a c'est quoi kate a conduit zalawat. Bravo Jésus parce que a même l'émission lumière. Il y a solo ils sont autour de mena molili donc et ça vraiment un message bien à la kacha nzembo to consommer ngo zala tema malamu na salut encore na profiter na lo banko na maître Jonathan qui te mène tunda on a coach na ngai muta coachanga toujours donc CD ou pas na ya ba osuma ngo 10 ya ba osuma CD 10 et puis maman Sandra qui te mène maman ndi abaki osuma ngo 20 abaki asuma ngo 20 donc et vous attendez on a bien que yo pour osuma ngo belé oh premier te wana biso pe photo ça mais bo sela nzambe na ndenga bosolo te to sa nzambe na ndenga bosolo omoni ba biloko nyonso to lobi awa mukolo ka kezali na ngane na hobi misaka ngo na kobi misaka non ngana lo baka toujours vérité moni ba misolo ba ke toute vérité n'est pas bonne à dire mais toute vérité est bonne à dire vérité c'est la vérité Yesu to kufa pour la vérité azesa to ina nzambe ba moni ke eza lokota mais andimaki mais soko bapesa ki raison ngal ba toujours vérité na kwa na médiate pour na ko laitsa mutu oyo azate maman merci beaucoup likambo ya koloba pona na okaki olansaki eloko mo awa ki pona ko soutenir ba difficultés ezali oui ba difficultés ezali makasi na monde de la musique ba difficulté ezali belé monde de la musique eza ba so benga business mais monde de la musique eza na ba difficulté belé mon studio ko enregistrer message na studio eza mbongo ko luka ke na media boy eza mbongo forcer belé eza même si concert eza mbongo ngana to senga na bana nzambe partout bisika bozali nzamba toucher bino vraiment na motema na 100 francs 200 francs na ozanango soutenir mosala oyo nzamba azanga te ko pambola soki ke message oyo koti na ndako bato baza vraiment sauvé mais yo contribuer na quelque chose nzamba lola azanga te ko pambola yo soutenir ango soko za na façon ya ko soutenir œuvre de Dieu soutenir ango et puis numéro na biso eza 082 57 75 079 donc ce contact ango ezalaka toujours ouvert pour que soutenir œuvre de Dieu pour un message panzana partout dans le monde donc
et cause tellement malade. Le quartier au Cabonela. Bon, tu comme ça cabo, il faut te yo capé. Na zo manzemba suka ya bravo Jésus. Il me so bravo Jésus peut yo comme déjà pour ça peut ba tout sentiment qui a té babilo ka bien za kati wana. Na zo mbango mais avant na mbango na sepena na souhaiter na ba meilleur vœu na bandeko na ngai. Kati na Christ na so souhaiter ba meilleur vœu na famille qui t'aime Mobimba. Na souhaiter bino ba meilleur vœu Bishop un pasteur, hein? Dadi, Bishop, et puis Guinée, grâce qui te mène, puis Pépé International, c'était ma meilleure vie, et puis c'était ma meilleure vie dans la famille, Tchépé là, la reine mère, Kapinga, et puis Cécile Mbouye, Roger Tchépé là, c'était ma meilleure vie. Alors, Bissiko Boza, ce que vous savez, c'est ma beaucoup, oui. Tout ça, la bravo Jésus, pour ça, on a bêta, ma beaucoup, ok, na préféré na Yembango. Oui. Jésus est vivant, omnipotent couronné, champion des champions, vainqueur digne de louange. Jésus est vivant, omnipotent couronné, champion des champions, vainqueur digne de louange. Matoyoki, misomoni, maboko simbi, motemendimi, monoko etatoli, lilite zapolele, tembesili esolongi, lilite zapolele, tembesili esolongi, lilite zapolele, tembesili. Hey, bravo Jésus, amen. Tozobeta maboko pona Yesu yo, tozobeta milolo pona Yesu yo. Tozobeta milolo pona Yesu yo. Hey, bravo Jésus. Olongoli sonya Kongo, obikisi ngai papa, konyimana ngai matiri susu, pona lilite zapolele. Hey, bravo Jésus. Amen. Amen. Ah, moni yanga malgré bana ko yemba te me na betika maboko. Bete niza mabonza mapambola. Na bete niza maboko. Merci beaucoup to komi na suka ya émission na biso. Merci beaucoup na ba abonné tout ya Gemidor Télévision. Merci à ma femme brillante ya ACDJ. ACDJ, merci beaucoup Nabino Soba maman, bon vous êtes belé. Merci à Cordon Carlos, notre Cordon Carlos Kalonji. Ba maman ya ACDJ. Donc mais ba maman ma bonne deli, ba maman ma casse. Donc ba maman on a vraiment évité. Ba on peut sans prière. Na raison qu'on a informé ba Nzambe pour na ministère devant son trône, on a Kambaka, tout ça milaka chaque lundi, chaque jeudi, de 17h à 18h. Donc, nous avons un moment tellement fort à prière. Et puis, nous avons toujours dans ma tête. Boye belé, tout le kanzam, bébé le baké cherchez vous l'Éternel jusqu'à ce que beaucoup monde aille. Et puis, nous avons profité encore, famille Abeno, Kevin, Vanessa. Maman Kafouti, on a des forces dans le ministère. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Donc, ma maman ya femme brillante, il y a ACDJ, on a pu signer ma beauté belé. On a posé un coco, on a lisanga ma maman ya ma bonne deli. Numéro nanga ezawana. Vous hésitez, vous benga comme ça, vous recotez la musique, vous recotez dans le groupe, vous partagez prière, et là, les Kinzambeza, et les Kilosambo, exact. Donc, merci à l'équipe technique, mon bébé, j'aime dans la télévision, merci à mon bébé Marina Miraidi, merci à Maman Véro Mutendo, Pedi Vonda, donc, Binonio sont vraiment famille Poudi Mobimba, famille Kikila, et famille Kikunga, ma maman chérie, maman chérie Poutou Kikunga, mon papa d'amour, mon papa que j'aime beaucoup, papa JP Mpoudi. Donc, famille Mobimba, famille Mundele, Bino, tout, vraiment. Merci à Bino, son équipe technique Mobimba. Ingénieur Valmines, ma caméra, Glody Messa et pourquoi pas héritier. Donc, merci beaucoup na Binonio Sobozala qui a toujours ébélé. Vous s'abonner massivement à Gemidor Télévision, massivement. Donc, merci Nabino, Tokute Nabino, Mbalaisima.